Le défenseur des Warriors, il n'est pas condamné à 10 ans de prison. Je suis ici en Belgique. Bah condamné à 10 ans de prison T. Oh bazolo ba 10 ans on est à l'okuta. Oh bazolo ba qui a filmé na basi mitakala après 8 mois na moi si a ebisi pesa ngambongo soko pesa ngambongo te na ko publier yo na ko sala yo boye ezapel l'okuta. Lelo mwana mobali o azaka ngana petit o Manuela. Petit Manuela o azaka nini na Hollande. Azaka ngana ye. Petit wana Manuela pe abimarana bato basta fafali abimina oyo abimina oyo petit na ngai na lobaka yango ngai misiko na linga koloba makambo ba musicien te. Je suis pas vraiment dans la musique. Mais si faut na bête bino tout ba bombe na ko tanda bino tout tant et puis ba bombe na ya te nenga réseaux sociaux même sur le plan judiciaire nenga ko samba ya l'état nenga poto ko samba ba avocat. Parce que les Congolais et belé dans les réseaux sociaux, mais sur comme il y a tribunal et comme il va mettre avocat, il y a bien un solo et belé comme avocat pour Déo. Moi na mobali oh ba simbisi touche pas staff ba fali. Marc. Et ça qui n'enga ni bande ko ngai. Au moni tangu boza pemena ba musicien. Marc, il est le plus aimé par certaines nos sœurs. Parce que moi, je connais ces gars. Nayebi personnellement. Ça dit qu'on fonde naye kolia naye ko solo naye pe. Ezana basi mususu o ye marque ya solarana bango ba staff ya fali balingaka basi wana mais ba ko kaka ko pénétrer ko luka ko la basi wana te. Lokola basi yango bazalaka prêt. Na jo oyo azana sima na ngai marque. Bato baza pembeni ya fali. Balabi bon faut to bana suko ko finaye. To bana ko finaye. Bona nanga très bien. Parce que makamo comme lié sikoyo ezana Bruxelles awa. Et si ça continue, n'a ko dévoiler yango même n'a parlé de la justice. Même n'a parlé de la justice belge et ces gars Zali moi je sais. To fandi kimia to tane makamo zo kende. Bobandi koya na ba lokuta na bino na réseaux sociaux ba condamné 10 ans de prison. Pour nani posa kana mwasi moko camerounaise soka lingi mwasi afilme mwasi wana mutakala biloko akati na ya sima et ça la bo après ça va ko tia yango ya azui ba vidéo wana allez aibisi mwasi so pesinga 3000 te na ko publier yo so pesinga 4000 te na ko publier yo so pesinga 5000 te na ko publier yo déjà ici en Belgique en matière de la sexualité. En matière, Yamitakala, le juge belge, ils n'ont pas de temps de juger les gens dans Makambouana, surtout tout ce qui est en mode pornographique. Yaba Mikolo, bo lalani, bo sangisani nzoto, oya koti muninga, oya bimisi muninga, oya usibule muninga panchango boye. Ah, en Belgique, ba kondanaka yango te. Ce sont des délires. Le blanc, ils appellent ça des délires. Bo lalani, oya lali muninga, oya palali muninga. Boswani, Bobundi, se partage. Le défenseur aidé, fort d'aider ces messieurs. Ces messieurs a eu un problème, l'icolo à staff nayo. Nous avons un staff nayo fali, et belé bazalagawana musala bazwa, cause la pembeni nayo fali, bala la kabasi, ba escroca kabasi, chaboye, fali à koboa kao libanga, a vu moi c'est à l'allié cuit. Basi pe bazwa mabanga te na bino pe bande onanga basi depuis babanda ko la bino et pas ba staff afali libanga bozwa te babwaka pe yo te eloko moko te me bazola lokaka te album ko ya moni presse misaka après 5 ans ba lalo pendant 5 ans ozo za libanga pe kozwa te mais so lalami o lalami c'est le temps bande konanga na bisi bino ke na minute o vérité ngoyo. Moi, na mobali oyo ba condamné 10 ans de prison te. Moi, na mobali oyo a filmé pe mutakala te. Fort d'aider ces messieurs. Ces messieurs a eu un problème l'icolo à staff na yo. Nous avons staff na yo fali et belé bazalaka wana musala bazwa cause la pembeni na yo fali bala la kabasi, ba escroca kabasi. Chaboye, fali akobwa ka libanga. A vu moi c'est à l'allié cuit.
basi pe bazwaka mabanga te na bino pe bandeko nanga basi depuis babanda ko la mambo doc na ngai tina ndenge komaki na niveau Charles Wati moto a publié kango na messenger ba identifier numéro na ngai na zuba problème mais maman et bon HB Manola tika ya loba OK na ebisa bino ke jeune maître ayaka mabe jeune maître tika ya loba jeune maître to tika ya loba ya fishi loba mwana ne bozo mona e comme ti botamba akatinda tindi ba voice kwa komo kanelanga na bona kuna éviter Manola kitoko na dengi yo nani na émission nani mon frère na préféré na se retirer na Manola kitoko na se retirer wana okomi kokende o dévier ngana lobi bakangi yo pona viol yo lingo banda kobeta masolo mususu Manola boliaki na ye Zela te bakangi ye pona bagolwa babeta pona bagolwa botuna ye babeta pona bagolwa Manola me boliaki na ye Manola boma moto au changer sujet les défenseurs osana puissant loba soki babeta pona bagolwa totuna kosanga na sujet Manola micro otika ya fiche loba les défenseurs loba problème na yo ezani nyo solo passi pona Manola les défenseurs fongola micro Manu kita na o makambo moninga katanga passe na ona ebisa ki o kita na na yende bakangi ye pona fali Manola ya fali kangi na ye Manola na ye soki bakangi ye pona staff ya fali babeta ye pona bagolwa Manola yo koza na niveau ki gratitude boze kitoko te okoki kochange sujet te botuna ye bakanga babeta ye pona bagolwa bawario eza na problème te mais to changer le sujet te problème ezali leader amis Manola fia mumali na ndeko mwasi na yebisi oke aza muta Suisse balingani na les défenseurs makamba mutakala pe kaka baswani ekomi ke mwana na komi kozongela nga Manola mutu na yo alobi azala mitaka na ngai so na meki na ko publier nga to solo ina ndeko mobali alobi na nga na kangi na nga na intimidaki ye kaka na sens que la fille azambanga so ka meki ko ameki na nga na publier mais na grimacer na osala ngote eleki tangu makamba bagolwa lisusu ebakisami nga na ekoloba bagolwa babeti ye bagolwa ba ekoloba bato babetaki balobi ke eza bagolwa te eza makamba mutakala o comprendre ce que place nga na petaki pa la défenseur yo mutu moko ba okosolo ka makambu oza na nini batu nyonso basi nyonso bakosolo makambu ka masola mutakala ekomaki 3 c'est ça le problème. OK. C'est compliqué nga poani. C'est bon nga esi na lobby, c'est bon leader ami. Déjà c'est yo mo mto yeba oyo sana. Elo nga na ba kisa. Na minute o les défenseurs ta place à passer. Elo ni sigo o bino staff ya fali bo sali pona ye pona ba libérer. Déjà mensonge oyo toyaki nango avant akota boloko mutabano ya mbeli su azala kite parce que akoma ki ko exige ba pesa ye mbongo ba beta ki azui choc na mukongo nde ba beta ki pona fali donc au fait achaki alingacha bureau culpabilité que soki na kutali na likambo na komo tambo na babeki na zui choc na mukongo na koko memeloko boya kilote eza par rapport ba golwa ba beta kinga pona fali siko tang ba eko ba vérité wana tang makamone bimi ba ko yeba vérité babanda ko yambeli soute ba bloquer partout mutu nyoso bloquer ki ana contact na mutu te so azana contact abenga mutu aya contact na ye. OK Manuela amit bot kana na problème na lobana na presse na problème donc mutu sungo zati alors
te bat basungaka baza mais tango ye na mensonge déjà mensonge wana ke ba betio pona fali bon soka kufaki bat ndenga na tikalaki na maloba ndenge mwasi na loba na ki ba betie pona fali dengo ko sala lelo ke mutu akufi pona fali Manuela oui mama loba na ebele pour mu oya sala pe pona fali ami Manuela na mbiso to tate avo bakisabatu te to tisana na preto o bakisabatu nalobi boy ami si de quoi loba moi une minute pardon to yo kai pardon non loba nanko Manuela ngana zo senga o pardon d'abord ami avant makambo nyonso to kine azoloba na yebi nyonso Manuela ondimate ndenge zabu na minute oyo azana tanga passe azamutu na yo bozebana ki na suka na makamba konso nda opesa eto yo ki mais les problèmes to kaka moi solution to sa nini to ko sala et ça que na yo pour longwa no place yaza c'est ça en fait le ngana minal ba nyonso tout to ko résoudre on après to za famille maman to za famille to ki sanité matobo mani bonjour Nabine nyonso bonjour maman bonjour merci mon cœur. Pour nous contredire, yote mon cœur, mais tous les familles na basio basali mabe. Et lo konga na mateli penza pour nous yebisa leader amisi ke tobo ina bisote, mais si j'ai zala ki awa parce que ba golwa ba kosela bango makambu ke ba golwa nde ba beta ki des défenseurs. OK? À part wana eza le pourquoi oyo les défenseurs aza et si kazali ezala na détention ezala wapi yango sujet nde eza wana bozala na réseaux sociaux fo boyeba makambo soki bokanginga bochenga contre mifona ya kolongolelo kwana kete na ya kokosa kombo la duchesse soki koya eya sima mais awa bagolwa mokile wolola ki bango ebela ki bango bandoki ndenge ni bokoko beta mutu pene boboma ye nzoka bato bazala ki ba innocent tango les défenseurs amati il fallait ko tourna ye kaka likambo est-ce que zala ki bagolwa nde babeta ki yo Longwe na wana ali aiko confirmer makambo mitakala leader amisi ngana oyebi soki les défenseurs atambo si vine malamte nga tanke mupandi sango avant même makambo ebima batu ba contacta ngai pona ko ya ko salela leader amisi na yeba ko salela les défenseurs mission ndenga za ko accélérer ezana ba fille belé ba robima ba lobate pona soni allié ba mbongo ya basi ya poto na façon ko zan likanicité toza famille biso nyonso tout ce n'est pas parce que muta sali kombo soka sali mabeto betele maboto toza ba mama ya bana ozana ba preuve ya ba mbongo ba toalier ba oyebi likambo oya kozana ba preuve eza likambo mitakala miss likambo kozana ba ngana na ba preuve mitaka pardon ya ba mbongo te mais oui oyo ya basi c'est la pardon ami c'est la pardon na okita na yebi que les défenseurs a mutu na yo mutu no sa olanda zo comprendre que ozo pencher kuna mais en tant que moi si en tant que mopandi sango to yeba na encourager ma solution tozo luka solution nani ndeko mobali mundela za zoba te akanga kaka les défenseurs parce que asala ke côté non mundele poye bana ko privé muto liberté yeba ke likambo ya mutakala bazolo bawana ya eu de plainte et puis plainte wani ya aboutir ke ba tchaye derrière les barreaux azala na détention ou bazala wapi to telemi wana tango zo luka preuve moninga aza wapi azana esika pasi par rapport ya makamba mabe ya salaki to yeba na koteya ngataza oza mutu na ngana ko ya ofongwelo caméra na pona soutenir buzobate vome kutuna seter na nga pourquoi parce que toza baboti toza na bande kwa basi na bande kwa mibali soki les défenseurs ndozo tout na preuve soka za ki non sanga za nesika pasi sika za wana te donc makambo eze belé kando lobi wana soki abimi nde to yana ba preuve lo kwaza non nesika pasi to boyi to yeba na ko sala be mission to yeba na ko exciter batu muso ba kendo ko bakisela ba plainte mais soki abimi nesika pasi ngana promettre oke na ko ya merci vraiment na ndingo matinga na panel. Merci. Merci, mais Eloro Manuela Lobby à propos que Nini Gala kiti nanga amis ngana kiti donc on a zali nangwa oloba yango wana merci mon cœur merci TV. Merci. Manu, on nous la pouvait tomber ta carte, s'il te plaît.
Ah, kota na Manuela kitoko 100% leader à rang. Wana déjà na zalaka. Ah, zo numéro benga. Toi fait numéro na ngala matanga miti qui va tant pour ça mission sauter ensemble. Na ibite soko. Mais eloko na ngana bakisa ezali boye Manuela yoza na staff afali. Pour l'instant le but que non les défenseurs ba bloquer na staff afali. Les défenseurs ça les belé pour na fali pe toluka solution, toluka ba avocat neni to sala pour na baluka ba libérer. Parce que moni makambo oyo eza makambo ekomela ka mututu. Okolia na mutu, bokoza na mutu, tango bo bebani to nini, totala pe bolamu ya mutu. Les défenseurs pas ça na ba bolamu na yepe, oyo yebi pe ngana na kolobate. Yo pas na ba bolamu na yo nga pe na yebi même awa na koloba ngote. Donc tango toza ba tout so yelo be esimbite, yo mtoza na staff ya bato fali kotala neni na kosala na bato o tu bota la biso tocha 20 10 30 50 pour to luka to Amis, okokiko s'excuser nanu parce que tant ozoloba, yozoloba po ngala na ko sala nanu loko yo lobite. Mais comme yozo lingalati staff esunga to sala ngona ndeni po yo détruit déjà staff. Yo koloba ke staff ngo mte kangisie. Kaka même staff ngo sou lukele mbongo papa. Au monte que faut retirer parole na opo na koto na biso ba warrior. Non, staff ya fali mte kangisie pourquoi parce que ceux qui lelo ya komi na prison, et ça staff a fali. Pourquoi? Pour la nini? Parce que pour Manuela, regarde, comment je parle des choses dans la vérité. Pourquoi non? Manuela pose une question, je dois répondre. Dans le biboy, les défenseurs Lelo sont en prison. Manuela au lobby, aux agina les défenseurs, au début, ma compresse qui est belé, il y a les défenseurs, autant que tout éviter. Et là, quand les défenseurs prison, il y a Mitakala. Bon, en fait, tu il y a Mitakala, tu as sous privé. Pour on a pas tous à la tant déjà vous allez charger na accusation. Au cause de l'accusation, il y a au bétail mutumbata, tout ça là mutubotoni tonini. Donc ça là, et le mot boy, sur maintenant 5, 6, 7 accusations et qu'il y a la rabattu ba problème. Donc nous sommes là charger en contre eux. Ok, tochepe makambu ya mitakala wana. Mais ba mitakala ngo obozolo ba wana. Azaki ko travailler na nani? Azaki na binote. Aliaki na binote. Mais amisi, ndenge nini yo lingi bato yo zo accuser ba kotisie boloko o likambo eza vrai te mais olobi ke staff afali et ça vrai parce que nazana ba preuve. To ko senga staff ngo mbongo ndenge nazana ba preuve. Nasara biloko boye. Soki kenezo continuer. Na robwaka ba preuve tu na fali mongo akotela ba biloko mususu. Bwaka. Tu na réseaux sociaux, mon réseaux sociaux za monde moko. Bwaka, amisi. Soki ezali na réseaux sociaux côté nanu avant. Mais soki comme makamba ya oche ngama kama musique na kota ngote. Mais soki na bwaki ba preuve ekoinda. Yindisa parce que yo lingi tosenga lisungi tosengela lisungi o comprendre nga pété olobi tosenga lisungi na staff na biso ba warrior to cha gagnante pona ndeko même ata yo moko pepo oliaki na yete apa kutu ki warrior nani ngana ota liso ngana ozana mbongo ko bimise na nini te na zana mbongo te na millionnaire te yo poza millionnaire te donc tozala posa lisungi ya ba golwa na ba warrior siko koto ba spiritas ba ko boya na bango par rapport que to kosela bango makambo mais siko to tikali biso ba warrior siko biso ba warrior ango elobeli na yo journaliste ozo loba muto yambinga elobeli wana sikoyo eko motiver ba warrior te po basunga na ebite sozo comprendre nga elobeli ke faute na ino comprendre longa na loba na ni très bien to senga ndenge nini to senga ndeni bo pia biso te na ndenga zaki na bino na motema ya mawa na ndenge pe malgré mabe na ye oyo lelo ba warrior boyebi keno ye makambo ya mitakala oui mais ce que problème quoi tant problème quoi to sunga kaka le côté la keno ngai na bande ko tu bazola nanga awa 50 €, 100 €, 200 € to sunga na pona to lukele avocat moko ya bien à défendre babi misae place azali ngana yo sala na gagnante ngai o comprendre nga émotion ngai relation na minute na ye eza chaud na encore ya ko vanda na ngate na sala les gagnante mais yo étant que muninga o tikala ki ya suka fidèle okoki ko sala to boya te ça te dérange pas zala laisse muninga ya suka te mama ngana idaka ba congolais tout c'est pas que c'est un ami à moi ngai nalia na yote na mela na yote
Olia nango mela nanga mena kamo kando obeti ngai 12 wenge obungeli non même pas Manuela nde mibali balandaka opona nini ozana sukali nini o mibali nida tika ngai nan wana ekomi nini oyo ozana ngo mibali tu ka Manuela osali batu nini tika ngai place ovandi tosaka gagnant ngana otomona na biso wa mutu nanga tomona na biso famille mais kanyo ngana zo banda ngapela kosenga na yo bolimbisi mingi pona ndeko na biso Marc senga pardon po yo komisenga mwasi na ye senga ngana pardon na senga na bike yo za mwasi na ye olobaki yango amiso akoti awasale yozuwa amati awasale yozuwa amiso wangani ngaba bengi amati awasale yozuwa alobi bien que non yo komana botamba o mapena Marc la duchesse amiso mto bandi makambo mobali yemo le défenseur amati awa alobi yango bien que ya sala yozuwa asala yozuwa po yozo mana Marc botamba na la duchesse motema na ye pesa pasi Amise waka muto ya bébé. Mais ala muto sali pesu ate mama. Amisi bon para buzoba bo sala gagnante na li comme ni on sala gagnante mibali ba chela ngambongo. Boni yo za muto ke so o ebisi bana mibali. Mibali balela yo yebisa mibali awa ba chambongo s'il te plaît. Sala nga plaisir. Amisi. Yebisa ba tutu balinga mama pardon hein. Yebisa ba tutu balinga yo. Ba cha mike pardon vraiment. Sala nga plaisir. Na ndenga mabete. Bako chambo bacha ni yo senga yo mto bandi makambo nga pota nga buzoba mais na dit que yo kanda yo ma s'il te plaît ami oui amis ba benga nga ba oya nga ba bina nga na kita mais to aba master ba o ba olanda miss master na ngai donc c'est la fin mais moi je t'appelle après donc après on a benga to OK to kena na on rando mais ba ebite ko master na nga toujours ensemble. Toujours ensemble, même moral. Merci, bye bye, bisous. Bye bye. Bon, Bande Konangai, je pense que Manola Yowana Akiti, il y a des fois, on reste dans les restos, babisika msuto sola rabani, tout. Et là, on a comprendre, Ndekonabiso, les défenseurs à Warrior, pas c'est ça, les motema, ezali ke, alobi, pas sinaye, ezali pona Manuela, sora zolinga. Bon, Manuela za moisi. Ako linga mobali to ko linga soka sepeli a sepeli na nzoto ya Manuela yemoko ayoka passe ayoka mingai eza yemoko mais ndoko biso les défenseurs a sali zuwa parce que koyoka keno soka comme ko bansoki nani mais nga kuna na ko tate et là on a sali live o ezali ke ndeko nanga ozana 100 €, ozana 200 €, ozana 300 €, ozana 500 €, ozana 1000 €, ozana 2000 €, ozana 3000 €. Toluka tosunga ndeko na biso les défenseurs ba Warrior na problème oyo ekomeli na match moi 2 to 3 personnes o bazana motema ya mawa to tchala ba mbongo na pesa pepe la mwasi na ye to tche wana to cotiser ngamo pe na zo banda na mbana ndeko na ngai waya Kayengo yeah. Bonjour Sali ngai Warrior bon pona ngana makambo oyo ya défenseur epesi pasi makasi pona nini bon ngapela na linga défenseur mingi na mona ka défenseur na biso na sepela défenseur mais makambo ekomeli ye epesi pasi makasi nazana balabala place na teka kala wana makelele wana ya makambo ekomeli eza pasi mingi pona biso loso ba Warrior eza pasi na ndenge da makambo ekwei na ndenge azana place a pasi azana pasi na esika ya pasi azali moto bakisa mabeda se salami ma esopani moya kolota ma ezate en tout cas ezaka bolimbisi kaka ndeko mwasi alimbisa défenseur loma maloba wana ya kanda wana koloba wana maloba mabe wana eza kitoko te toza bana ya papa moko en tout cas tozala pe na bolingo na nyonso oyo esalami na défenseur eza makamba mutakala wana ke azolakisa mitakala ya basi biso toza basi nga mpe naza mwasi mutu mwa osepela nango aza te me mabeda se esalami tolingaka twabimisa ndeko na kasho na nsima nango sikoyo topesa ndeko na biso conseil mpo aza na pasi aza na esika ya pasi tokobakisa ye su pasi lisusu te en tout cas tolimbisa ye vraiment tolimbisa ndeko na biso vraiment na nyonso esalami
tolimbisa ye toluka mwaye kende na biso ezala libanda makambo ya mosusu moko tokovandela yango tolobela yango. Merci beaucoup maman na ngai na ndenge yo olobi kanyo chezo chama comme ça on a 100 euros 200 euros 1000 euros 2000 euros et équipé te ozala warion ozala nani ozala gaulois et équipé te na ya mapende ko na ngai nani ari ndeko nkunka pa loba et voilà tolimbisa ye vraiment tolimbisa ye aza ndeko toliaki na ye tomelaki na ye ata ba problème mutaka la merci. Bonjour, Amis. Lali, ça se passe comment? On est là, on fonctionne toujours. Ouais, lobby na ebisaki yo na waki presque nanda kuna biso to landa ka live no trop. Merci beaucoup. Surtout ndenge okebisaka communauté congolais. Merci beaucoup. Mais grand frère nanga zaki na regret ya komona yo kosala live ya ko soutenir ndeko manene et ndeko défenseur de Warion. OK. Mais lobby na lobaki na yo eloko moko après olobaki na ngai frère oyo N sur N oyebaki pourquoi na lobaki na yo bongo. OK. Na lobaki na yo parce que moi na mobali oyo te na sima na yo. OK. Aza inconscient. Aza inconscient. Parce que yoka nakukoma wana ndeku nakukoma. OK. Bon, lokola biso toza ba chrétien. OK. Muto aza na posa kosunga asunga ye. OK. Mais ndeko manene aza ndeko na yo camarade na yo bozalaka na ye. Omoni mwasi basakanaka na ye te. Oh papa. Yoka nanu ngam nazoloba manene ngam nazoloba. Loba. Te osoloba na yo. Mwasi basakanaka na ye te. Okomisa mwasi lokola dame. Ata mwana na yo ya mwasi aza na âge ya mukie. Yo take uza papa okoki kosakana na ye te. Mais bandeko na biso ya mibali oyo bazokolanda ba musicien bakomisa basi ezaka ye te na ba Gaulois pe bazali na ba Warion pe bazali ba Spiritas bazali bakomisi basi lokola ba jouer omoni ndeko oyo l'état zali nzamba se oui akobima na ye parce que muta fanda libela na prison azate au moins que o bomaki mutu lokola bomi na ye mutu te akobima na ye. Mais ndeko yo il faut une correction parce que oya kangi ye azali nzambe ya se o nzambe ya likolo mutu moko ta monaka ye omoni oya kangi ye azali nzamba se place ya azali kuna sikoyo conscience na ye fanda e banda koteya ye moko na mutema na ye abanda kosenga nzambe na nyonso tu oyo nga na sali na basi ya batu na bandeko ya batu ya basi oyo nga na sali ye moko epesa ye mayele lobi ayeba ndenge ya ko respecter moi bana basi omoni parce que yo na ngai manene yo na ngai tobima na nzela ya mwasi Jésus Christ oyo zo sambela ka chaque jour ebite limbisanga na ebite soko za musulman Jésus Christ oyo sambelaka abima na nzela ya mwasi. Mais lokola congolais azalaka na sepelaka oui ba congolais pa mayele baza mais lokola congolais azaka mayele mukie azoya azoko soutenir moi